pasi pe mawa bandeko nanga makambo ya pasi makambo ya kolelisa ka ndenge to beta lisolo awa ya madame Elombe la famille en tout cas tokendaki penza na ndako ya madame Elombe bisika matanga ezali pona okende kozwela bino ba video bandeko nanga kaka ndenge famille ezolela kaka ndenge famille ekomi kopesa moi quelques explications sur liwa ya madame Elombe la famille kande boyebi chez toi Nines TV toyaka toujours na ba preuve soki makambo eza ya koinda soki makambo eza ya kobeba na lingaka toujours na ye na lumbango na lingaka toujours na ye tobeteli lisolo na lingaka toujours toye tolobi to sololi kaka ndenge ezalaka. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou et chers connaissances, la famille, toye lisusu bandeko nanga, kande na obete la bino lisolo, avant na tie la bino moi, ba video ya matanga ndenge ezoleka, pe ndenge famille ya madame Elombe, baza kolela, ndenge baza uloba pe, concernant liwa ya mwana na bango bandeko nangai, quand boyebi biso tozwaka toujours moi ba renseignement na bandi ebela bato bayebi madame Elombe, je m'excuse, aza madame moko bandeko nanga, en tout cas atika signature surtout na Congo na biso école oyo bando tangisa eza école moko oyo yepe atanga kuna na école wana école wa bando tangisa ezalaki école kutu ezalaki ata ya malonga te. Après kaka ba video na ye ndenge abano motiver bana ndenge abando bina na bana ndenge azalaki na bolingo penza ya musala na ye eyaki kosala que non bayaki kobongisa école wana baye kotia yango peinture baye kobongisa ba mur nyonso ebande kokoya na école wana. Après bandeko nanga kande bomonaki en tout cas ba beda chou nyonso bakendaki ko soutenir ye to monaki pe ba Souley Kauka pas Souley Kauka yepe de son côté akendaki ko tala ye kaka na école bandeko nanga. Après kaka visite ya Souley Kauka en tout cas selon explication ya famille balobi nde place nde bisika makambo ndeko na bango akomaki kobela parce que Souley Kauka akendo tala ye na école. Donc selon famille na bango bakomi ko suspecter que baninga na ye ya ba maîtresse bayokela ye jalousie bandeko nanga ezosala pasi ya makasi mais tokoya lisusu lobby naza déjà na ba video moko nazolingaka na sangisa nyonso pour que nakoya kotiela bino ye moko avant akufa eza na ba explication moko apesaki bandeko nanga na yoki penza nzoto malili mais ya lelo penza na eli bino nanu matanga ndenge bandeko na ye bazobeta ane ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mukie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yeb sarabino, bate la santé. Soki oko bate la santé na yote, muntu moko te akutikala ko bate la santé na yote. Eza penza important. Yako yebaka ndenge nini yako mi bate la ka. Soki oko mi bate la te, en tout cas, mutu ya libanda akutikala koya ko bate la yote atamuke te. Gavker ayepe na ba solution concernant makambo ya mabota. Bande kuna biso mosusu oyo bazo bunda makasi pona oyo etali makambo mabota, en tout cas bobenga Gavker na Lumbangu ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali. Voilà, tolanda nanu video yango na résidence surtout ya Madame Elombe, bande konanga ba explication nyonso kuna ezali. Tolanda et on se retrouve juste après. Tout ça na TikTok, déjà la bandit déjà. Modifié vous. Lumière. La lumière en est mouquée. Viens. Ah ouais, ça va. Pendant que pas venu vers où mais là, n'a pas ce qu'on a venu voir dans le moment. Non, mais tu vas me dire. Comment me dire? Comment? Ini emosi. Oh, cek level. Tangan ini kita polisi, pada tu. Betul, betul saya bergerak. À la famille, partagez s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, Voilà bien. Pourquoi vous avez vite normal au travail. Oh, page.
Ela faz isso. Como ela ainda vive na casa. Eu caminho. Asa gel. Na TikTok. Tu não liga, não tá vendo? É de cheio. E para não ser isso, digamos chama. A dica que eu faço. Essa paz. Pelo meio. Non la bien tu hein? Non, il y a bonnet là. Merci ma sœur. Télé, non. Vous m'avez dit la télé, mais pas qu'elle a fort. Télé dans cette année. Tu mets dans la maman. Tu mets dans la maman. Et au moins, tu fais un 100% pour le monde qui m'a. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Cosa va dire? Non fa più che bene. E tu non so tu. Aku kan lego. Aku sih lego. Merci bando kwa Congo Central. Merci bando na biso Congo Central. Ela drôle. Pas de la ville. Wallahi so bisa tambah itu sih, sama ini, sorry ya apa sih gua mau. Anjing ya. Dia nggak tahu. Mama ini. Biasa. Siapa tadi dia kesana baca la fort. Dia kerja polisi sih. Hein? Ya polisi sih. Tiens, il a bien. Ça c'est là, on a. Apa sebenarnya coba sih kita mau berjalan ini. Apa namanya wajah? Matanga eza na commune ya Kalamu na Yolo na Beni Wanga.
Oh, le nez, il est dans le Toma essa mamão, Xene. Yo, TikTok sabe. Falou que a nota WhatsApp. Eh? Pakangana nini na nini? Mimi na mimi la mwa ndo wewe. Oh, voilà. Ok. Allez, on a 400. Ouais, Sandra. Tu pas dire. Hata imejia maini sio. Sasa wangu sasa imejia maini sio ngo. Basi sasa bataka na. Bata imejia maini sio. Uma mutu ndeko adresse eza na commune ya Kalamu na Yolo Sud na avenue Wanga. Komena wa adresse na live kuta na express ni wana mtaki répondre ngamu. Ah, ok. C'est là la petite tu as le adresse. Ok, ouais. Tiens, madame. Attention à l'image il y a TikTok et YouTube Classic Nation. Voilà. Nazo ebisayo basi kwani chaîne ngali kona video ya YouTube. Ngako tu expert na montage katina. Ngako tu expert na montage. Oh man. Bon invité par Emoja Maëmis s'il vous plaît. Emoja na Maëmis soir. Allez. Tu me ça là. Vous avez combien d'abonnés? Qu'on a frappé d'une forme.
C'est une adresse de tout pour les limites. Les limites de jet. Et il va dire. C'est un épée. Non. Adresse, on a épinglé, on a épinglé déjà adresse. Et toi, ça, bonne. Bien. Tu as bandé chez les bossons, mais non, tu as dans une mobilisation. On a chance. Ça rend bon. Chat. Mais est-ce qu'il faut inviter? Au moins, tu es dans le salon. Tu as page. On bloque cette chaîne, la page. Oh, il y a un boss sur YouTube. Tu as ça dans TikTok, il y a la page. Oh. On va reprendre la chaîne. Sandra est lancée dans la salle live. Le bague est dans la salle. Avec nous, nous avons nous la famille, adresse les épingles, on a beau tirer ma question belée. Invitez Maya Missou. Qu'est-ce qu'on doit bloquer commentaire? Et puis, ils sont là, ils ont mis des photos sur TikTok. Ils doivent avoir un cas déjà. Super vague. Super fan. Ngana zana ilo na ina koma. Oh, baba gaji. L'autre c'est ah boya. Oko minyo. Ike. Não sing a live house. Não, muito mais sing a live house. Eu estou a fazer isso. Assim na live não. Gobi? Assim na live não. Já passa assim. Tem a cota. Tu precisa que Oi, bem. Solo banheiro ali. Tem o precisa que e é para comer live. Mas que eu tô pensando. A babada, já sabe a babada, já babada. Quando você espera?
Na bandi elela batu toti kolanda awa toti koyoka makambo ndenge ezoleka na matanga ngo la famille ezosalaka pasi pe mawa ezosala pasi mingi na motema ezosala pasi ya kosakana te ka nde nalobaka toujours et encore batu o nanu batikala kokufela te eza na basituation mosusu baomona yango kaka ezaka liwa me batu o deja basi bakufela je m'excuse bayebi penza liwa ndenge ezalaka esalaka toujours pasi kokufela ezalaka facile te ata moke te surtout kokufela mutu oyo boyebana bomesana boliaka bosekaka duku ka boye boya kolala boya kolamuka boya koyoka ke mutu na bino akufi en tout cas esalaka toujours pasi pe mawa esalaka penza pasi ya kosakana te esalaka penza pasi mingi na motema ka nde nalobaki na bémission nanga mosusu o nasalaki na journée nalobaki ke biso bakongolais eloko ezobomaka biso eza jalousie batu mosusu omona peut-être mutu aza na ye na bénédiction na ye aza na mwa étoile na ye mais omonaka batu mosusu bazosepela na bango na étoile ya mutu wana te omonaka batu mosusu bakomi kobundisa étoile na yo à l'occasion de rien yango eza toujours important bandeko na nga babilo mosusu tobombaka nzamba apamboli yo na mwa eloko moko ya munene mwa connexion moko boya munene babetiaka lisolo na mutu nyonso to avoir même ata bandeko parce que ndenge ezalaka na bafamille mosusu balakisa bango bolingo te soki oza na bajaka bafamille oyo bolingo ezalaka te yango bomona bandeko na ngai osali mwa eloko ndeko na yo propre alingi aboma yo alors tozalaka keba na babénédiction nyonso oyo nzambe apesaka biso ekozala toujours malamu et surtout toyeba komi batela voilà nayebisaka bino toujours biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu bandeko na nga na ndenge moko ya somo soki otielaki nga j'aime te tielanga j'aime salelanga partage mon combat partage nde likambo permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine ciao.